Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Pour femme mariée, et salamate toninité. Comment on va courage gentil de bon. On se voit chez moi à la maison. J'ai pas voulu te l'écrire, j'ai voulu te l'envoyer par WhatsApp. Chaque fois que tu auras besoin d'entendre cette voix. Je sais que je t'appelle pas, je sais que je réponds pas souvent aux SMS. Mais je t'aime et je pense à toi. Je réfléchis beaucoup. Je ne sais rien te promettre. Mais sache que tu es l'amour de ma vie. Alors bien que viens chez moi. Si on y est pas là, comme on a bengi soit pas là, c'est que déjà vous allez. Ya, toza basi to yebi que mon balio oti que la ke ba point d'accès te. Comme un niveau moi Dis-moi vraiment la vérité. Pourquoi tu as peur de chez moi, de te retrouver avec moi chez moi? Dis la vérité. Moïse, je pense que j'ai pas besoin de le répéter parce que toi et moi savons beaucoup de choses. Na téléphone a fille on a zara non Dieu pasteur Moïse. Pourquoi bimisi ka pasteur Moïse? Pour ba téléphone comme un code. J'ai jamais aimé comme je t'aime. Et tu es la plus belle femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai vécu dans ma vie. Je rêve de rester avec toi tout le temps, te faire l'amour tout le temps, t'embrasser tout le temps, te caresser tout le temps, regarder ton nez que j'adore tout le temps. Alors il y a bisoté que il va gagner téléphone Tony non attends il va que va faire le code d'hôtel. Et comme il dégaine ni que ba audio o exam muta personne confiance. Pour Moutora Moïse, j'espère pas que à cause de la manque il y a prudence qui continue de la mouto à habiter audio. C'est pas pasteur na bisopé. Faut pas zonger la bolingo na bango pe akala. Le pasteur ba lobby Bible lobby pasteur fois à la irréprochable. Ngamona la mabe. Na otako yebiso na loti ki oti voyage. Okufi. Vous avez un voyage. Mais dans le lobby, le royer, lobby kaka to soli ngana lobby. Na za kuna enda kuto soli no. Mais biso kenzamba zo lo kumu parce que na l'hôtel qui au bien ti. Yembo kwa lobby abi na l'autre chose où ta voyage mais au koufi. Effectivement, au koufi li azo ke poto. Donc oh ya monageza oh isalami. Ayebi saki moi c'est avant. Que esprit de mort eza. Mais moi, si on est à Lukanzambe, pas ébissé que Brigitte Sabino Zawana à Sambelaka. T'es dans un foyer. Donc, il n'a pas ça, l'ensemble de la tête, mais maman Banazaka bien. Mais moi, je mais moi, je bolingo. Et tu m'en as hein? Lelo, laissez permettre Natine de la ba audio au bisoto kenda kutambola pona makamba nzoto nanga. Pona nzoto nanga na bomba mama nanga te. Pona nzoto nanga na bomba mabi o baluba nanga te. Pona makambo Fredia koma ekotambola. Nande famille nanga koma na posa Fredi na bomba kaya moti. Na bomba. Qu'est-ce qui nous prouve vraiment que c'est vrai? Oh, ngana le baril que et sa famille à maman n'est moutou au bout du CD1. De deux, les ketchou moutou bomara moutou azala musika ya moutou wana te. Keba na batu oh baluka ko accuser moutou pour la première vue. Au moins une ngazana déjà rwande na yoka ke badeda ko vimba makolo soit qui ça mais ça dans la poto avimba tel niveau nazo dénigrer taza de amowe hein mais tel niveau inconscience ya mutu yo soro qui ça so vimba makolo oyo osani c'est ça de un yo botami na famille africaine papa na yo ba pesi yo kombo la été
na mikanda na yo bazwi bapesi yo kombo mobali ya papa leki na bino docteur papa na yo aza na mboka na bandundu akosepela yo mwana olongola kombo na mama kapinga nalobi ke bozalaki bomoko kimia ekota oyoki papa otuningani ke maladi ewiti na libala obieni ewiti na libala place azali oyo aza sikoyo mosusu mpe ndambu ya bakamaradi mpe baza na kati ya linani ya naza na posa nayeba maladi ya mwana mwasi oyo alike papa oyebi condition ne bamama na bino makoko na ye na mama na ye bapesi ye condition ke soki olingi tosepela makasi boma libala na mwasi oyo na mobali oyo aza nango ntango yo ozotiaki so okosalisa bapara na o de loin okosalisa papa na oui de loin âge à 5 ans pourquoi koya kolongwaki mpoto ozongi kisasa nani ayebi si oke ndenge oya wana te nani kutu ayebi si oke bandeko ya papa na yo wana oyo basepelaka bazala naye na mboka basepela ye na yo ndenge osombelaki elupango yeni na kisasa yo basi bato ya mboka bayebi kosombelaki elupango na kikoli ngwa bolamu osapa na nga te nde na ondima ngo mpona nde na ndima yango mpa moto nyonso tu parce que ozala mama nana te obetama beno te oyo osalanga oyo nga na tosibir na ndako ezalaka ya biso mbale lelo so ozolandela omonaka azopambola mwasi esika ozalaka malamu na olingi ozalaka nde bien mais soki bofongoli motema garçon na botanga makambo amonaki peut-être famille bamourei bakokangisa ta ye merveille Yamado bakolobaki ye mutabomi soit disant biatine mama bona mivaki nalobi quelque soit bon totiaki eza bongo ngaka nde na boye leke tu na réseaux sociaux depuis 2015 lelo to na 2023 leke tu kasi na bokela maladie te que quoi accuser merveille qui est muto asali bongo en tout cas moi je trouve que c'est na rôle bango nini par là na motema mabe kaka et na komona ngo ezaka motema mabe po muninga utso bota na besoin stress te ko bota ezaka na dépression laissez les petits enfants venir vers Dieu car le royaume de Dieu leur appartient leur appartient FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectant... vérité
Voilà, bonjour, bonsoir, balandi na biso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Pandalekecho, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na abonné tout bolinga émission na biso ba vérité à nakati ya Congo Liziba TV. Pour vous savoir plus na ba analyse na biso, plus na mam auto sala anakati ya Congo Liziba TV. Nous avons plus de 3 sujets autres dans nakati ya émission na biso auto ko débattre, auto ko cortiquer à mot comme on dit en français, cortiquer ou cortiquer à mot. Ça l'a bien et c'est surtout le couple Philippe au couple Micha aussi na batutu balinga Kevin Pandalekecho. Je salue mon papa pour le Fiki pour FBT Misalande aujourd'hui son sort na biso officiel na émission na biso. Je vois aussi le babi appartement flat salle de fête Exodus oh ils na Matongé ils na Kitambo ils presque partout oh il y a maman Aline na papa Micha. Merci Nabino Toubolinga qui vit par les Ketchou, Napina Linga, Bino Mingue, trop la CG, Eric Bosso, Yann de Konabiso, Oyo, Pasteur Nabiso, Moïse Mbi, Otozo, qui a publié, c'est là, Dieu, on a une page déjà qui est Mati, Pasteur Moïse Mbi, et tout, on a tout débattre, on a peut-être la CG, il y a Joan Nabiso, il y a Mboka, on a combo, il y a Darcy Mbaka, Autre Kolobela Plus, et Liwa, moi, c'est Salimo Makambo, aux autres concernés, dans ces Nabiso, et Mboka Mnene, on a Merveille Amado, plus AP to chiter plein de son na biso o ya Virginie Manganga o ezaki sombele sukali kamuna fali na Abidjan kuna na ndeko na biso Yvette Kalombo. Merci aussi à mon vieil Fabrice Moulele ya nanga ya motema ya linga komingi ya na mona na Paris maman héros na sebi non te magnifique ya je vois aussi si ya Moulex Aigle Noir si ya Moulex Aigle Noir. On avait nanga je vois aussi Gastino Mangala bar et 30 jeunes à Montréal. Ce qui est au Montréal, grâce à Gastino Mangala, on a même si on a mis Gastino Mangala, 30 jours. Bonjour, Moravia. Bonjour, les Ketchu, Yake. Émission à 10h, dans toutes les 16h. Qui me chaque. On nous coûtait 10h. On nous coûtait en cas. Bonjour, la Balandinos à Congo Liziba Télévision. Je suis chez moi. Boulanda Makamne Mingte, c'est un taquineur. Merci à Ruth Beauté, partenaire. Merci aussi à Fabrice Moulele, comme l'a dit Lekechu tout à l'heure. Merci à Sia Moulex, ça fait longtemps aussi. Hein. Il est là toujours, il est toujours de beauté. Belinda Kim. Belinda Kim de Nivade. Merci à Gaston Ongalaba, restaurant au centre-ville de Montréal. Merci à toi et un grand merci vraiment à toute l'équipe de Ritz Beauté en tout cas. Chris, Titiane, tout le monde. Je vous aime tellement. Bobby, 2023, ils ont vu ce ça et pas Ritz Beauté, c'est ça le côté. So ça le Ritz Beauté, c'est faux côté. Ritz Beauté, moi, à cause ça qui est moi, il commence tout le Ritz Beauté. Ritz Beauté, force tranquille, on recommence à bidon, peut-être maintenant. Et puis ça m'était encore. Tu sais, on a besoin d'aller à sa fois Ritz Beauté. Non, c'est bon, on a biso, la caca biso. Nous avons posé un merci Ritz Beauté. Merci na ya Gisèle et Tati, maman Versa, c'est monté ma prince et J.K. Winner. Il y a Yvette Elysée qui Nicki Minaj à Paris. Tu es dans mon kili, l'autre tu es comme un zimbo bachir, les boules tu es comme un zimbo batu belé belé. Nzembo sope bimi faut et ça peine à succès, c'est important. Hello. Ça va? Envoyez moi pas ma cause pour les jeunes. Oui, Rajib, mais ce qui vous avez ma casse pour mon jeu, c'est raté. C'est pas gentil. Ah, c'est pas gentil, Penja. Il va se calmer, bonne santé d'abord. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Aussi que tes abonnés de IVK News te manquent beaucoup. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose? Vas-y, dis-nous d'abord. Si je suis dans de préparation et le mot surprise, Camille Tevomo. Voilà, Camille Tevomo, on a toujours tourné dans le plateau Nabiso. J'espère que ça y est, moi, que le BD, aux Olek, à la Congo, les bâtiments, mes aranda, qu'on a eu. Tout le plus analyse, plus ma les selon la tongue, l'on a moualelo. Il y a passé un Nabiso, Moïse Mbiye, au lelo, tu évité 2023, problème et côté des sous. Avant d'Akinaye, dossier comme ce qu'on est-ce que ils ont mal parce que comme une monotonie de trop ça va réputation à sali en Zambie tu éviter tout ça Jonathan Dario tu la personne en son tu au candidat soi-disant tu confirmer tes méthodes qui soi-disant que c'est pasteur Moïse Mbi et tout mais un peu analyser les camboyans Jonathan Dario toute la musique
Vérité, ne me mens pas. Dis-moi vraiment la vérité. Pourquoi tu as peur de chez moi, de te retrouver avec moi chez moi? Dis la vérité. Moïse, je pense que j'ai pas besoin de le répéter parce que toi et moi savons beaucoup de choses. On se voit chez moi à la maison. J'ai pas voulu te l'écrire, j'ai voulu te l'envoyer par WhatsApp. Chaque fois que tu auras besoin d'entendre cette voix. Je sais que je t'appelle pas, je sais que je réponds pas souvent aux SMS. Mais je t'aime et je pense à toi. Je réfléchis beaucoup. Je ne sais rien te promettre. Mais sache que tu es l'amour de ma vie. J'ai jamais aimé comme je t'aime. Et tu es la plus belle femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai vécu dans ma vie. Je rêve de rester avec toi tout le temps, te faire l'amour tout le temps, t'embrasser tout le temps, te caresser tout le temps, regarder ton nez que j'adore tout le temps. Ma vérité, ma vérité. Voilà, audio, Anna, je sais pas. Ouais, les Ketchou, et le colon le bas na congolais, et ça n'a pas si, ça n'a pas si. Congolais en fait, tu es toujours prête pour la redétruire les toiles d'un biseau. Tu es Congolais sont artiste, Congolais sont pasteur, Congolais sont journaliste. Ceux qui sont artistes et journalistes aiment tomber sans. Ceux qui sont journalistes et artistes aiment tomber sans. Ben individu que tu colobates. Ceux qui sont théâtre, moi, individu, journaliste aiment tout comme ça ma casse. Au lieu de sungana, bon lukabo salata que réputation moninga est cher. Et battre la main, mais au kuta, Congolais se détruit en dessous de plus en plus. Qu'est-ce que je peux dire par là? Au moins, de un, ni on s'en a eu qui on a assisté à un autre pas à moto. Azamutu, tu peux faire des bisous à Azamutu. Le comme de ce que c'est une femme mariée, tout ça là et tout. Mais la femme mariée, qui mobile tindé babilo à bongo, c'est qu'il y a eu quelque chose. Pour femme mariée, et l'homme est salamate, toninité, comment mobile a courage à tindé le mababon. Lesquels, au moins tant aux amis au cola, les amis m'ont abordé mon fille, mon bébé, linga qui mingi pas mbal. Alors le bail l'équipe n'a la chance parce que tambo la yeba linga qui. Na rekola tu dois comprendre que biso tous amis tellement charismatique que tu dois rebank samibal. Il y a zaga tellement légère que mbal bazaro monnaie accès facile, point facile. Il y a mona mbal bando linge mingi. Bando mona bando qui décide facilité ça. Et ça te roi bando lingo mingi c'est que yondo la belle fille. Na téléphone à fille on a zara no Dieu pasteur Moïse. Pourquoi bibi c'est quand pasteur Moïse? Pour ba téléphone comme na ba code. Alors il bisa biso te que il va get téléphone toni no ata ba yiba ki ba fongo code d'hôtel. Et comme il dégaine ni que ba audio o exam muta pèse confiance. Pour Moutora Moïse, j'espère pas que à cause de la na manque il y a prudence qui continue de la moto à y habiter audio. Il faut que la moto pénale trop confidentiel. Mais moto est confidentiel. Il y a des liés, banine ba audio na yo. Au-dessus des liés audio, au MC message, au est confidentiel, au est vie privée na bilo. Et comme on a toile ndeni. Après bon le bané kabala até. Au bala ndeni, on peut s'en confiance. On vend daté na idée à republier un jour, toi au salé ma belle jour. Pourquoi si à cause de la zana mutu mususu to azala na bato ebele a rotia kate monsieur ka mutu wana ka ozala na mususu wana akobi ka renommé moko boye to akobi na titre moko boye mbala moko idée wana o sala mabe ya kamba mo ebele parce que la libanda nyonso a tout le monde mbel baza ba botsa basi ba otika ba décevoir basi basala ba émission te monsieur ka ozala ka le kaka na télé tout ça là. Il faut ça la bon émission bamon na toile bamon audio na yo bamon non c'est pas gentil donc deux fois congolais peut mouiller mo peut mutu aidaka après bato ba côté la ka ba pasteur non na côté bino
Mais c'est bon, Eza, n'a pas une ça moi et l'homme qui n'a likam n'a habité pour ce qu'on a eu ma belle au Bongisi na Jacques et on a vu ce qu'on publié pasteur. Yo moko ozomita la te maman, ozomita tout na te maman comme ozo comme les pasteurs na biso ba pasteur na biso na ba année 2022 2021 ba combo bazui. Quand à peine en 2022 ba lisu makabo au moins atesa ya so ba mo kaza lokuta. So réellement pasteur moi zimbi azolingo oza marié. Pour nous c'était papa arrête na lengi c'était tika vie na ngai. Te. You can arrête aussi ka trop bikula ndeni. Eza le rose bisanga ke il va te au moni garçon on linganga to kuna kepa na e alinga simanga nzoto te. Problème eza garçon te problème eza yo muto sokolo ke te pas garçon. Pour garçon on simbo nzoto neni so yo koma pas la ete. Problème eza garçon te problème eza yo. Alors bien que viens chez moi. So il est pas là été. Ah comme na robengi so pas là ndengeni. C'est que déjà vous allez. Ya toza basito yebi que mobali o tike la ke ba point d'accès té. Ah comme un niveau moi boité. Il faut que garçon mo bobo solo la déjà bien. Pour comme un niveau na. Ya maloba na pe au soi disant oh bazo ba ke yem ta lobia. En plus, faut qu'on se le dise. Fia moi zaki ndengeni yango oyo Pasteur Moïse, Pasteur Moïse a un moutou. A occupé au lingane fille na boité que Pasteur Moïse a rolé na fille. Sorry, a rolé lingane pe fille mais fille moi zaki ande nini yo Pasteur Moïse hier a boya na Pasteur Moïse hollandais. Tala leke o ba pasteur wana ba koma ba niveau mo boye. Pour insister sur na moi si mo boye to a draguer sur moi si mingi na ndimi ku te ke ba draguer sous. Nandimi goûter ba viana pena ba zoata s'il te plaît tantine comme on a tane ma bedi ah yo des amboka OK ah nana ye ba yo to vanda to sola est-ce que je peux t'inviter ndite ba viana ba sa sous salana o ko ka lo ndeni bien ça va tout le monde là moment ni peu libala pe ba nimba mo pe mamo tie ko mba mo na ba parents nandimite ba viana pena ba sa sous course à drague nandimite donc fi wana sûrement Azaki déjà la but na ye ya rozoba audio ko bimisa alors ce bouton dans la but na os appris donc on a ce nabi que li solo to beta na le quelque chose on publie o kasinga na me mama de yendo me mama il fait te goûter dans yo kutu buto basi tala kutu yebite tala kutu bo il fait tout la gite gatito mangala kutu sali bo ta Fabrice Moulele kubwe ku Patrick Moulele kubwe na zaka oh le banane bangope ya solo donc ngana tellement na prudence ngana ebike biloko to lo balayo ngana ko bimisango yo siko wana na kidiba wana conscience éviter que mamundo soit na mutu no soit na ana manque confidentialité la loyauté c'est pas bien ba opesa lisusu bala mibali wana ko banga batu alors tant ba banga batu ba ya après bangonde ba osana pasi. Pourquoi je dis ça? Les loyers filles on a sali bongo non. Oh imaginez que mutu sous o linga peut-être pasta to pasta a s'appelle na linga et sous to on a sous la facilité on tinda audio. To za sous la facilité la confiance à mutu. Directement ba tu misu comment souffrir na pas o bango baloni te na pas o yo loni. Na la daga somo on a TikTok a zappé musicien bazarba. Ami benga ka eza bazarba. Alors belo moko lobi le bon garçon, le gentil garçon, a une mauvaise fille. Tant a une mauvaise fille a comme ici gentil garçon, mauvais garçon. Sur gentil garçon, mauvais garçon, a coûté la gentille fille. Si vous avez un baby, c'est qu'il n'est pas mauvaise fille. Gentil garçon, pas comme une mauvais garçon. À la baby, c'est plus sous gentille fille. Elle est gentille fille, pas comme une mauvaise fille. Au moins de Kenda. Donc, on compte sur les gens innocents, peut-être on a idée au salam, tu m'as bête tonité. Mais tellement, bateau, les cas vaillants. Comme ici, ma vie est difficile. Moi, si je suis sorti après, manque de considération, manque de respect, manque d'attention, manque de basi abato ba souffra romilate il faut za mutema poza na mbala gloire il faut za pena mutema baza pena mitema po etinga pena na ebitenga poza na mbala gloire faut faut za na esika na na ke chope
e bayembela nga balia bayembela nga bana zawana na ebike na zawana oye ka boye ka ba luka ba koti so upa teza moi passé et vraiment moi difficile pour bato gloire baza facilité za pasteur et la mopagano et za moyembi et za chanteur chrétien ou profane et za chanteur profane et mutu nyonso la gloire et za journaliste et za mutu nyonso la gloire ceux qui ont bandaki na été avant gloire na e et ça va pas pour vivre la gloire wana aisément et ça vraiment difficile alors bah baby c'est là ninga oboya place ouais. C'est pas bien ma sœur ce que ça qui ont eu bataille yo aussi gozali et ça la penza qui toroté bon tu ne peux pas être zo pas il est chou na ki ça so to mona ku ba vidéo mususu moni ba vidéo même sur montage et bon ka mungongo garçon oyo azama mulai bona bossa na kombone na ninga ke pe mingi bosala mama ba comédie bo alanza mungongo ba tunyoso to alanza mungongo vidéo lo alanza mungongo ba to so pas la ndisi mungongo mais ko ba be lo be rosa le tanda azo imiter fali tala ko voya fali mais so be voya ba que ça audio mo ke o fala ça ba nzima tu vois ba ko imiter na ba mama yodo sali pes po mo isu to le ka awanga na kute po wanga na follow ba follow ba ko le ka ne ku nini pa polo ba kambo bongo do désolé ma chérie mais il va te choquer ba tuté ozwaka mama osa baba homme de Dieu comme on dit attaquer ba traiter bango ba lokuta ba est-ce que vous avez la capacité attaquer fille ce qui mature ko peut publier tout ça la mutu moko boina habité non na mokilo ndeto za bole kechu ezala batu su bazanga ka option bazanga ka loyauté bazanga loyauté na vie vote loyal donc elle lo mususu bo solo la motu bo traiter la motu et tu as l'entre bino tu n'as pas besoin de misango la nature vous enseigne-t-il pas les quelque chose soit nzamba tika ke nyose mona na toile même mutalo ba azate nzamba za ba vidéo na o muto na ngote tala nzamba ba vidéo na biso o muto ta motana nyonso wana nyonso kitoko donc on est là pour ça nzambe tende par nyonso na bomba biso bongo yo dans mon kilo bongo ko vidéo céleste robima vidéo céleste donc et à mon passé donc attends biso to moniteur nzamba monio nzamba monio siko na bato basambisaka biso na bato baosambisa pasteur Moïse na bato bazosambisa bato baoloba mutu nyonso ezaka na libe na ye moko quelque part nzamba azomona nzamba amonaka tout le monde aza na bavideo ya batoilette ya badiare ya banyonso tukozindisa kobonisa kokokisa kokangisa nyonso Dieu voit tout. Merci vraiment à tous les caméras, toujours conseil, surtout dans ma baka vraiment et ça là Amabé. J'aime trop Moïse Mbié, moi j'aime trop mon pasteur Moïse Mbié. Je l'aime beaucoup. Tes enfants pour ma rolingete. En fait, elles ont gloire. Gloire est à bon, il y a ma belle malade. C'est des gars combattants après ça gloire, hein? Ben bien sûr. OK. Elles ont gloire. Gloire est à bon, gloire est à la malade. Jésus-Christ a hier à coup fait le coup batou. Mais batou non c'était pas chrétien. Et bon royaume Moïse on a batou soit lingo. Toi les ketchol on a batou soit lingo. Toi man kalamba on a batou soit lingo. Non. Ezala na bato ba lingo et peka bato ba lingo te. Et bato su fait na pesa na kade. Et bato su ni linga ifet soit na boya na pe bato ba ina ngai te. Jésus-Christ aye akufi asekui asali ba miracle ala musiba wei asa mais na bato su pe na ba chrétien te. Voilà. Au moins bato église non ba bi non. Mundele biloko mindele ba livre mindele ba kosa rabino. Biso toza batanzamba mbongo, biso toza ba nini ya noir, biso nani nini. To nimela nzamba likolo. Baboyi na bango nzamba batu mwindu, yani baboyi na bango. Non monate. So so Yesu kutu mona nzamba baboya epe. E bongo yo linga linga pa batu yos. Eza pour ma rolinga to boya ta pesa na yo mawate pour les kinzambo à permettre mambwane yele na mawate. Mawaka parce que ba ko non, on va nous kilo yo, ba benga nzamba miséricorde de Dieu.
miséricorde de Dieu lui kolakisaka ya mawa donc mutu aleki nzambe na mawa aza te donc nzambe soit permettre ye akutana mambo bongo ebi eloko nini azosalela ye parce que bato kikutu babi l'humilité précède la gloire eloko mosusu bakozala humilié obeme gloire moko oya on ne sait jamais donc nzambe kaka asunga basali na ye voilà nzambe kaka asunga église ya cité Bethel cité Bethel banka habitué ya cité Bethel bolemba pasteur Moïse na bio de 2023 babaki 2023 za année mais za BP makasi bitumba bakombe za makasi faut beaucoup prier mes sœurs mes frères il faut ba pasteur na biso pe faut bazongela bolingo na bango pe akala le pasteur balobi bible lobi pasteur fois à la irréprochable tangu bazo reprocher bino pe mingi babiso ata to côté la bino des fois pe bo lembisa biso to lemba to tondi makasi to lemba tu sais pourquoi parce que elle a biloko mususu yo moko nde faut ça effort pe ba kuto na ngote bon des fois c'est aussi difficile mais ba pasteur na biso basunga biso ba erreur ezali belé ba erreur pena ezozali belé ba pasteur na biso pena wana na ba ka Moïse te na en général ba pasteur biso ba basunga biso ba pesa biso musama makasi oyebi dake baloba na opona ndengo o mabedi nga kecha noir mingi daba tu daba loba no mambo kecha noir éviter kecha noir na ko filmer c'est simple yo baloba no ka kecha noir baninga ba finga ma TV pour yo iveti yo boena boy yo iveti yo bazo finga pour mais après ba wa kutoka na kecha noir Dieu voit tout bébé allez on sali retrospective. Non, oui. On a lu rétrospective, la divorce à ma la quoi. Ah, mon alliance. Alliance, ça. Ah, son moi. Au bon, là, ça vise mes âmes à mon Dieu. Dieu voit. Eh, ça va. Merci vraiment. Celui comme moi, il a dit que papa, c'est tout. Reprochable, reprenez reprochable. Irréprochable. Irréprochable. Voilà, bravo. Parce que ça irréprochable, tu vois. Des mots. Et ça la pesée qui est au côté. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Pas au battre loin. Après ça biso la santé. La caméra au charme qui sont publiés à tout ça. Ton coufi. Mais proverbe oh un verso est touché dans ma caisse et comme on banque. On a pigné au caca. Dieu tout de ma film qui a joué au nini. Il a joué au nini. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout bébé. Ma caméra ça me le qui a Dario. Et les gens ont un iPhone, un Galaxy, un Snap. Mais Dieu tout. Dieu voit tout. C'est bien être malgré on a. Ah, moi qui l'a. Il ne sera pas agité. Merci aussi à nos abonnés sur Congo Liziba TV. Merci à bientôt là. Banatou ya Mboka Songolo Pakala. Toroza Nabi discrétion c'est mieux la vie. Ah, c'est comme ça. C'est ça qui est trop populaire. C'est quand mambo discrétion on a soutenu mambo voyage rien bon on moto africain. Voyage c'est normal. Bah pourtant au moins benga yo Tontine je suis en Allemagne je pars pour Paris pour 2 jours et tout. Alors la carrière qui est Paris pour 2 jours. Bien souvent t'es même africain bon on a vraiment grave il y a moi voyage roi Lix.
On voit j'ai déplacé quand on a le roi Indakuna. Merci Veskalombo. Bien sûr. Merci et courage aussi à tu as cité Bethel. Merci aussi à mon pasteur pas Moïse Mbié. Je te salue là où tu. Oh là là. Merci Nabino tout au deuxième sujet Nabiso. Autour toujours na kati ya analyse Nabiso. Oyo ya ndeko Nabiso Dasimbaka. Autour mon photo ne awa le joueur Nabiso. Pour chaque sous photo ya moi si na ye Niclet to Akoufi que son âme répond à paix aussi que na moni sous bâti sous photo il y a merveille à Mado ou comment qui moi c'est à Nancy ou moi c'est à Daxi ou bah botina moi na ou bazoko c'est là batu et belé ba vérité voilà tout le monde sous ya journaliste Dasimbaka ah ça na tatouage voilà ok n'a comme Dassi mais condoléances d'abord Dasimbaka ou il y a perdre Maman Banaye, et ça lui vraiment passé. Et tant que journaliste, et tant que chroniqueur, et tant qu'analystique, tu veux dire quoi, Yvette Kalombo? À propos de ma OP, na c'est un abisso qui merveille Amado, pour l'OP là, analystique. Voilà, merci pour l'anga. Tout ça, c'est à Koufi Mambima, Kaka. Voilà. Mes condoléances à Darcy et courage à merveille. C'est normal bambanda baswa na kaka tombanda kufa ba kizara mbanda elo na yo kino ya liboso ndinga obi na bandino na audio suka siko soko boyo kana je ko tamola nini na yesedi mais zaka bongo ndemo lobi na nyoso wana biso toyoki dona famille de vie abokaba ndeza mingi na kati ya famille zo mona o famille ke mbie ko baza na molimo bokabwa na ebele neti bango basi bazoka mbongo baza lisu na kosa na biso bato tozangi koza mbongo eza te me mwana moko aza na bolingo kadi oyo bazonyokola me mwana moko aza na bolingo pichu mwanza bayembaki nini lelo laissez permettre natindela yo ba audio o biso tokenda kotambola mpona makambo ya nzoto nanga mpona nzoto nanga nabomba mama nanga te mpona nzoto nanga nabomba mabe oyo baloba nanga te mpona makambo Fredi akoma ekotambola na nde famille nanga ekoma na posa Fredi nabombaka yango te nabomba maladi na ye est-ce que bango mpe baza na kati te ou bien bacamarade ou bien na famille ou bien na côté tata Jambo la kote mwana mkalaji kabini mwoke wana kuyamba leo kuna bena mwana mama kapinga na lobi ke bozala kibomoko kinya yo kota oyoki yinga papa otuni ngani ke maladi ya wiki na ibala obia ni wiki na yinga la place azali oyo aza sikoyo misusu pe ngambu ya bakamaradi pe baza na kati ya linani ya mazana posa na yeba maladi ya mwana mwasi oyo alike papaye oyebi condition ne ba mama na bino makoko na ye na mama na ye bapesi condition ke soki olingi tosepela makasi boma libala na mwasi oyo na mobali oyo aza nango likambo na ngai condition ba mama na yo batie bapesa yo soki olingi tosepela na yo boya famille boya mobali oyo mibale boya papa na yo mais sikoyo mobali ya mibale deja bosi bobota na ye yepe marlisa koma atwanisa ki yo makazi semeki na yo leki ya mobali na yo ya mobali na yo bango bavanisa bango atia bango kibomoko mais noko ya mobali na yo nde alingaka yo makasi ya koleka mobali oyo ya mibale bongo te yinga imena na mona kaye te ya kokabwana na bana bandeko te mpona bomengo bomengo oyo yebike eloko oyo azwaki mpona epai ya anteni azwaki epai ya nani mpona bamala pambapamba wana ndenge obike Darcy na obombaki ndoki ya mama ya biso te tokenda otalisa balobi famille ya mama nanga famille ya papa nanga c'est famille maman na ye famille ya mama nanga basala baboya basalisa famille ya papa nanga
balingaka na vala na mobali te non balo na joueur au États-Unis balingi na vala mobali te balingi na vala libala te balingi na salisa bandeko ya papa na ngate na papa nete na lobi eleke tu bakende na papa ne esi delo wa bakende na papa ne esi ba misa papa na ndoki ba misa ka famille maman. En plus de cela, mon peuple périt faute de connaissance. Batou pena bazo kufa faute à connaissance. Dieu merci. Je suis pas si génial ou je suis pas si parfaite que ça, mais au moins quand le roi n'a bi Yesu kola kumama. Parce que batou bazo périr juste parce que ba bi na ba ka détabété. Au lieu qu'il ne pas ngango qui est talisa. Ngango ko peut briefing. Ngango ko peut briefing. Alors, le roi n'a pas Dan Ming. Dan nganga exemple. Alors Dan, na ya wana mwana nga telaza libala ne boye yebise boye téléphone comment message comment. Alors ça peut vendre na commander, azamba mo tactique agir. Le roi qui est papa ne, qu'est-ce qui nous prouve vraiment que c'est vrai? Oh ngangala le bari que et sa famille à maman na mutu ba bundise de 1. De 2. Le kechu mutu abomaka mutu azalaka musika ya mutu wana te. Keba na batu o balukaka ko accuser mutu pour la première vue. Keba na batu o balingaka ko se laver pour na ko salir ba misusu. Faites très attention. Bato babomaka biso bazalaka musika na biso te kechu. Tel exemple, n'habitez sur ou mal, mais c'est un exemple. Président honoraire Nabiso, le feu, président Mouzé Laurent Désiré Kabila. On imagine que Mouzé Laurent Désiré Kabila est président de la République, mais il se retrouve mort. Dans le bureau na Boutou. Tout analysé le roi Mikolo. Présidence na kota ngo papa. Nani a la présidence. Na Boutou, pe aboma président. So les amouto à la présidence. So les amouto avant dans la présidence. J'accuse personne. Si les lots, tous autres suicités. Ah, silence des morts. Je vois tout. Toute émission, enquête impossible. Moi, à 14 ans, Koufa peut-être Nanda Goutonini. Après ceux qui 2 ans, 3 ans, 4 ans. Retrouver Mbatou Aboma qui n'a pas signé tout malgré crime basala qui a mais quand elle a eu ce crime parfait existera te Ozaka ne lo bosana mutu abomaka mutu pe leki ka bongo sensible et aka mukolo mutu aka nzane le reste ceux qui n'a le la bomi to yo le bomi nga yeba ke bakokanga yo to bakokanga nga pour crime parfait existera te et koye balaka mutu nini abomi mutu omoni ndenga zana déjà kwande na yoka ke bande da ko vimba makolo soit kisasa avimba mais ça na poto avimba ta niveau nazo dénigrer ta za de mo weye mais ta niveau inconscience ya mutu yo soye kisasa vimba makolo oyo osani c'est ça. De 1, yo botami na famille africaine, papa na yo ba pesi yo kombo la été, na mikanda na yo ba su ba pesi yo kombo mobali ya papa leki na bino. Ba docteur. Papa na yo azana mboka na bandundu, akosepela yo mwana lo la kombo na. Ozongi pe kisasa na mawa, leke chuba kosa yo te, mawa ya kindoki ezalaka. Omo mutu mo ba salisa bande koneka na mawa, asuka bande koneka. Nana ebisa ke ba camarade nanga dernièrement na ebisa copine nanga mo Farida Mbolo que je salue. Na esi Farida mi Farida et je mi ba ko sunga musuto sunga rapeza rapé ba envoûtement. O sunga mutu on est na $300. $300 non on a peut-être exemple batie ke o so maneti ata ba spaghetti na yo o teka na coin. Siko o moni mutu mo ye ya ndeko mo ye na maladie mo bo to na problème mo bo o zu $200 au PC o dîner da capital na. Peut-être spaghetti on te ka nde ngai pambo la vie nao. Peut-être na quoi on te ka spaghetti on kuta na mutu mo bo mutu na salo bola. Mais
okutani na mutu wana te ko ani po ya mawa ba mawa ya vutme za kalekecho ngai mutu na ye biswa na leki bino nyos boza na mawa pe boye bien pe ma na lo bino mo samte ba bolo ba yo mogoti Vuta bango yo. Non, c'est pour te dire quoi. Il y a une bandelle na bisaki OK. Mon peuple périt faute de connaissance. Kala tu bando kan sa maman langue bando te mabe. To zaki ne na maka connaissance. Maman langue bando te biso mambo solo. Au pasteur mira le sentiment et bomaka. Tant yo zo tia que so on conseille ça parents non de loin. On conseille ça papa non oui de loin. Âge à 5 ans. Pourquoi koya kolongwa poto ozoki kisasa nani ayebisi ke ndingo ya wana te nani kutu ayebisi ke bandeko ya papa na yo wana o basepela bazala naye na mboka basepela na yo ndenge osombelaki lupango yeni na kisasa yo kasi bato mboka bayebi kosombelaki lupango ya kikole yo kasi bato mboka bayebi ke kikole eza balie nde naza nao na kisasa boye nga na oyebake nanti soki nini ya balie soki mutu ake kuna tolobake wapi Poto. Merci. Un des mon amboka. T'as la pasteur mira bande exceptionnel moko. Au fin na bayano ba ya poto ke batinde la ko lorote. Yo combien de fois somba d'aba savoir ba suka le tinda amboka. Combien de fois? Ah. Donc il ko mususu. On m'a dit moi si on nga kufi paix à son âme. Mais je te dis les ketchu ko yebate. O baba koza ko yeba liwa ndambute. Koza ko ba yangwana liwa pena ya mobimba pena mutu pa kei olie okende komona tangu yozo yeti saso zo vimba makolo ya yesu mutu ana ye alobi ne peut venir à moi vous tous qui est fatigué chargé fatigue yangwana ti makolo ni wana ni fatigue ni zo vimba na charge yangwana charge ti ya mo français ngo ba ko bien de to mo fala sala ba ya lingala pesa biblia langue nyoso za ya chiluba so zo confondre français te so malinga yesu mutu ana ye ba église mutu ana ngo polele chaque jour ba pasteur kutu ba komana ko fingama ba église leki na Congo mais ba tout ce bazo yo kate to kote ali lo banzambe allez faites de toutes les nations mes disciples so ko ye l'église numéro 1 te kini église numéro 10 c'est comment na venir mo kuta Dieu voit tout viens voir. C'était hier soir. L'éclipse du ciel, les rois des ciels, les rois du terre, les nuls. On va dans l'église de la Congo. Donc, pour dire quoi? Nzambaza, Azawa Nazoze, l'église est ça, rebelle. Nzela ou botambola qui n'a pas transport, besoin qui n'est pas nganga. En tout cas, banganga ba excusez nga lelo pena na obebi c'est la bonne réputation. C'est pas pasteur en gote. Si nous devons dire ma pasteur en gote, on sait Nzambe a orienté chez une vraie personne. Déjà l'orientation existe. Fois soyez qui m'a. Moi Nzambe la sanctuaire de gloire et pas Vicky Disachi, le révérend. Nazakuna ça fait 3 ans. Il faut changer. Nazakuna ça fait 3 ans. Dans une église, papa Abisso Nakuna. Pasteur, il n'y a pas Abisso. Église Baptiste du Saint-Esprit, 54 ans de ministère. Mouninga noté. Na lobby noir, hein. Na yota pasteur Vicky. Na qui l'église papa Abisso. Na osa me lobby. Papa Abisso a père spirituel na ngate. Et c'est quand on doit mettre papa Abisso nyos. Et ba point mususu on mettre papa Abisso te. Mais na qui l'église papa Abisso. Na bisi d'assemblée. Na bi nzamba pe sa père spirituel na qui par révérend Vicky Disachi na lali na boni révérend na nyoso na au moins il suffit na kanga misu na mona révérend nzamba orientaka aki pour orienter bien boké sika mo bobo to bien sûr ba solution mo pe bien o sala que non nzambe azapel boso nzana bino déjà il kokendela na bango orientation bazo ki soki d'accord on va kenda ki ndesika ba kenda otika via mwana diable appelle ça à terre diable a botolaka on veut pas diable appelle son mbongo yeba ke son mbongo na ki 100,000 appelle son 30,000 ma pousse lui en pembeni peut-être il faut avoir 100,000 dans 5 ans il appelle sur ka 50,000 mobo au potana na ngona 2 ans diable azwaka o muto na ngo diable azane sengo na bisote
ayebi ke biso tokosa nzambe akosa biso mpe grâce toke lola mais ye azwa grâce wana jamais polifelo ezela ye diable akolinga biso te bato to bakendaka vers diable bakanisa le roi ke ezwa solution te ke ezwa solution te akomibendela lisusu kilo akomibendela lisusu malheur po yo moko déjà ntango olongwa poto oyaka kisasa oyomonake makolo ezovimba yo mais réflexe wana liboso nini boke etalisa ah Dieu merci na botama ndako ya mosala ya nzambe so likambo elinga réflexe na biso liboso ezala tobono soki neti na ka bato so bakokondane merveille ya mado bakolobake ye moto abomi ye soit déjà biatine mama baona nalobi quelque soit bon totiaka eza bongo ngaka nde na boye leke tu na na réseaux sociaux depuis 2015 lelo toana 2023 lelo tu kasi na mabokela maladie te na mabokela te ezwanga merci baba yedi longo bamaso wana kozwana nga ndenge nini fait rater oh on lui a vu ma saison pourquoi même son ma saison pourquoi maman nous a dit si ce qu'a fait et rata ma poleli aux 100 parents yo kana biso tika si ça ah il faut te ngobabi na tikita te to kata émission te to kata so ma mba o e comme na le ba mingi to na vanda ke na yoloba na yolala ah ouais tout na yolala to expliquer da simba mama bino za photo o tika la na koko na yo alumo tell you koko na kufi to na émission koko na kufi botika bino ya bino na bana et raté pour maman no pas na bomo malgré za musika oyebi ba prière musuto bika na ona mokilio et za prière ba parents biso atanga nde na loba ke mbaso rozwanga ndeni ya ngate na sur na ngate na sur ya nzambe ya moboti na nga omoni soki ezwaka yo eza po za musika omoi ntango yoki ke eza mbaso eza mwana oyebi ba service mama bino sala te oyebi ba sacrifice maman bino sala te pole kwa ni raté po soka ya la yo moko to yebani nga vi biso pe to ede makolo ko mbo to yebani to yebani yo zambela yo makasi oh makasi atana makasi ko ya makasi penza ngasambela bataille bato ça bataille ngasambela yo merci Seigneur protège moi tu dors aussi bato za ndako balwa témoigner ngasambela on ngasambela eh continue donc soit ko bazo condamner ndeko na biso ya mado babiye mutasali mabe parce que ba audio mo etambola ka baswana ka diko abo parce que lo mwana o aboti lelo eza mwana ya yepe Darcy oyo baboti na merveille ya mado ko ba ni likamwana donc na Canada peut-être ko swana oyo yo so mwa ba manda ba omi kumisa badalangana aza fiki to kumoko badalangana nda bokama so mwa mbanda finga ka mbanda baswana kana mbanda mbanda kumisa mbanda te parce que ça mambo muteme mambo ya sentiment mambo sentiment mutango partager moi ça oh les gars chou na nga partager sentiment na nga ba ko tromper azo mona sepela ata mutu mususu akoza ba tromper aotala na epo lingi mo simingi ma sepela te aka la passe quelque part bambanda baswana kaka qui quoi accuser merveille qui est mutu asali bongo. En tout cas, moi, je trouve que c'est... Na rôle bangoni par là. Na muté mama bekaka et na romo na ngozaka mota ba po muninga utso bota na besoin stress te. Ko bota za na dépression. Ce bo baxile sou muninga stress mabe. Donc ce bo sa ngoka na kona na kanda na ka ke ya boti na mobali yango peut-être yebe koto il fallait ya bota na bite baza bana. Baza bana si la boti baza ndeko ya mwana ya mado c'est pas évident le maman ko le maman parce que ça la mabe parce que bon bande ba discuter kaka soit disant peut-être que Jonathan c'est sur troisième audio auto qui est moko Darcy azo répondre est-ce que moi si c'est là ba makam na bango to pourtant on a nos enfants non seulement Darklet même les jumeaux c'est nos enfants au commence on a gouverneur là bovane bosa vie na bino ngane na mobola na bapasi na problème te et c'est normal za moi si no vanda yo ki mobile na boti libanda sepeli nango ki mobile na sali bo sepeli nango azata mais l'histoire de votre famille moi je ne peux pas rentrer
na okota te nayoki makambo nyonso olobi nasepeli mpo tuna ye makambo wana bayebisi yo ke na famille na nga place oyo balela bayebi problème moko te na nzoto no oswanaka na grande sœur na nga mais noko na nga agangelaka ye non tika oza na problème no te bolamu epolaka te na vie. Aujourd'hui les gens peuvent dire tout mais na na posa va dire wana nyonso te nga mona lala mabe na otako yebiso na lotiki ya oti voyage okufi ozali na voyage mais na lobeli yo lero ye lobi kaka tosoli nga na olobi nazali kuna enda kutosoli no nayebiso ke nzambe azwa lokumu parce que nalotelaki yo bien te bato bosala na poto baleki nga te miza mosala na nga te le jour nzambe osunga nga nazwa club naki obeta mpona beta mosala na nga bamba badistraction ezala basi ezala nini na moto natambola ya mabe oza mwasi soki osepeli ovanda osala vi nao c'est normal moto opo commune si c'est le gouverneur oyo wana ozobe ça sert à rien otindelanga video na ye osala boye ekendanga epai te. Voilà, tout la réponse il y a Darcy Mbaka. Ouais, je vois biso comme on a passé. Avant que ma maman s'na kufa, nande baza reçoit la base à maladie ou comme la cahier, c'est parce que tout le lobby a yé moi c'est atteindre qui mon pas ndé ba audio, ma ba autre côté ça pour na famille ba baso qui réellement que na famille a mon bali ba ça la ebo eto na famille na yeto ba ninga tout entourage nous connait ba za ko lo papa ma za lo ba bon. Ce que tu veux dire réponse mon bali RE qui zo yebisa ye azo lobele wana au capitaine ni na likamoto trop analyser ni na réponse ya Darcy Mbaka. C'est un gars comme une femme. Je sens que c'est un cœur brisé qui parle. Et ça, genre, il y a mobile moral lingé, moi c'est des mingi. Mais alemba qui peut ma cambo. Avant d'être de ma moussou m'a gré. Juste parce que lingé moi aussi. En plus, alemba do boya ko décevoir moi aussi par rapport à ma bienfait. Mais à se retrouver que a soundé na choité. Makambu oyo bundisi bango eleki bango na makasi yango apamboli mwasi sozo landile omona kazo pambola mwasi esiko ozala ka malamu na olingo ozala nde bien mais soki bofongoli mutema garçon na botanga makambo monaki peut-être famille ba mowe bakokangisa ta ye bakokangisa ta biso batova na plateau. Pour so tu sens yemo lobi ke na sala oyebinga bien na sala ba audio milai boité monsieur na sali c'est que quelque part a blessé, pas seulement qu'il est blessé, c'est le genre de personne au bazara na dans la révélation nzambala qui sait déjà qu'il va perdre quelqu'un de cher yemo lobi abi na l'autre chose où ta voyage mais au koufi effectivement au koufi li azo ke poto de oya monageza oya salami ayebisaki mwasi avant que esprit de mort eza mais moi soli aluka nzambe epa ayebisi ke Brigitte zabino azawana asambelaka tena za foyer na donc aki na posa bazala ensemble bazala te mais mama bana nazaka bien aza na bomoi ambamona na ata na musika babenga na ata taleke chuboko sona na bino mebomona na boko bemba na bino swendeni me yebaka ke munina za bomoye batu nyoso ebike na sona na bango bolinga pe na kufa te batu nyoso ebike na sona na bango no linga pe liwala bango te donc tokoza to bebeli to lobana te me zana na bomoyi me na kwena yo ngapela zana bomoyi na kwena nga soko la ndenge lobelo mona ke il est fatigué de combattre. Abouni tellement pour la relation ana azasko fatigué fatigue ce qu'on détindi à l'obi azana quoi na ye pas azana quoi na so yo ke le belina le bate bazongana alors parce que malgré tout ça on a toujours ça bien en plus c'est un garçon humble atie maba moi si boso to bina sali o mabe moi si mo to linga yo ka mobali na sani ni aboti libanda mais pour le monde que mutu so ça sans foutement
likambo eza munene za muke ya comme son cas extrême. Pourquoi? Parce que en vous peut-être kozane bon moiti to kunde lelo boy. Peut-être garçon n'a pas passé moi vie au muke azaki non. Peut-être si a fait tata ba nouvelle boy. Peut-être ko bunda ya garçon na makilane na makasi. Ndesela ta e battre la maman balane. Peut-être lisusu liwa na ye ezaka rokabwa na ye na garçon. Les ketchou to se tromper te. Yana batu suba na vie na biso a kabele lote. Maza sécurité pour la vie na. Yango lo na utu biso pour la 6 kana papa. Tu vois? Omoni malgré to lobaki to seka to lobaki on a ba blague mais keba parents en sécurité. Parents ezala kokono. Soga muto boko la koza kokono en sécurité non. Eza papa na yo. Eza okufela maman otikala na papa. Eza okufela papa otikala na maman. Yeba ke boni mama wana en sécurité na yo. Maman taya abi otanga soyi avani na chaise roulante ala taka ba pampers. Au moins le fait que azo paiement en sécurité pour la bana. Exemple, elle aura mire moboé clôture na bino des parents. Ceux qui parents nazo belle la clôture c'est fente. Mais ils ont la clôture. Pour moi il faut à sauter. Il y a un côté à maman. Mais ceux parents zate, elle aura clôture et quoi. Moi sur ton clôture et quoi. Moutounio son rose en accès. Quand on me dit rose à bola, oui oui, quand tu vas prendre pas. Allez qui juste parce que voilà clôture te. Il y a un pour dire quoi? Bah laisser aller moussou soit zui. Il y a aucun débat banganga. Il y a que ça mamnio soit peut-être sur la carte semble un mobile mobile n'a pexaé parce que quand on y a mobile naé koloba asa déjà ba genre ba garçon mon bon garçon d'agé assemble l'année mingité mais ana moins notion ya bon zambe na katina. Donc asa la foi en plus asa ba genre bateau a koli na liloba. Au même bateau ba koli na liloba. Ataya mo ensemble la makasta zaka na moi qui bon zambe mon na katina. C'est pas pour rien que la Bible dit laissez montrer les enfants. Nzela nini obango balanda na bossa inde ba terre français ma parole on est ba kangisango. Laissez les petits enfants venir vers Dieu car le royaume de Dieu leur appartient. Donc bana soki ba ya bana so la si ba nzela balanda ata ba koli ba kutana ninga ya mabe ou quoi bana wana ba zara na nzela o ba mbolanda ba zara na ona katisa ba. Il y a un moment où assistant obi au moment où Brigitte c'est mieux to ça pembe na batu sous ba sécurité pour la yo mais yo mo peut-être tu te rends pas compte au moment pour l'anga ceux qui peut-être bazaka sont comme le belara peut-être parce que tant muta kufaka on peut plus rien on peut rien donc ko yoka mobile wana koloba au moment que genre abattement bazaki pe les esprits forts tu vois là mutu sous vivre né à forte d'esprit. Mouton a un fort esprit, a un grand esprit, voilà le mot. Mouton a un grand esprit, sans vivre né, a un bon côté. Au bando sentir ba malheur sous ba makamususu, ezo qui mayo, ezo salo le quoi, 1000 tombent à ton côté, 2000 à ta droite, 1000 à ta droite, 100 à ton côté, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu seras jamais atteint. Donc, les cobres. Pourquoi? Parce que c'est un grand esprit. Attends un bon côté. Attends mobola. Attends gigolo. Attends senani. Attends senani. Attends pacha. Mais soit un grand esprit. Soit bimanaye. Yo moko bando mona ki abanda ko épargner yo na marambe belé. Yango zo mona pour langa selon analyse langa garçon a un grand esprit. Si ma famille bongo et épargner moro mutu abeti quand même bas la zui quand même paie moi 40 000 euros ça moi si pour ça il a moi faire avec un grand esprit pour abilo quoi la chose un grand esprit te comme mao au monde monara mobali a kufi mais liwa ya libota nete libota moi si na bitumba moi si na ebomi moi mutu su bitumba mbali ne bomi. Pourquoi? Parce que la Bible dit 1 plus 1 égale à 1. Donc bitumba nga koko wa bitumba mbali nanga. Bitumba mbali nanga koko wa bitumba nanga. Yo mona bitumba ya bato baza chéri.
na bitumba ya bato bakoti na ndako ya libala ezala ndemo te parce que bosangisi baesprit ti bible epekisa impudicité parce que eza meilleure façon oyo ya kosangisa baesprit donc okomobunda bitumba oyo peut-être ya yo te ya libota na yo te ya libota mosusu me yo obunda yango mpo na nga nafingi libota mowei te a reposer un peu eza kaka ke nasali analyse na nga selon elobeli ya papa namoni ke ndaza wana aépargnaki mpe fi wana mabebele kokabwala ya ye na fi wana ezalaki mpena prévu ke fo bakabwala mpo baatteindre fi wana parce que projet na bango ezalaki ya koatteindre ye c'est clair c'est prévisible kakufi liwa nzambe te. Voilà, merci. Le lopé va tirer qu'on connaît Darcy, le on connaît quoi du contrat sika na équipe bureau tika mona bata vanda. Liwana babi lioza ya nzambete. Ete ya pe bande ko na biso basi. Ete ya pe bande ko et so moni zuka to passe sika bezo simba te tika. Zonga kita lelo tiki bana na yo bakona na bembete ko na liwate mesadi passe surtout na bana ya tiki. Congo eza bien ma BP ezali tobangisa bino koya Congo te mais so omoni ke esika ozoya ezoyemela bitumba arrête katali wana omoni mpe bolingo ezosimba tokati omoni mpe ezosimba tokati tokata Dieu voit tout. Dieu voit tout. On se déranger, Dieu voit tout. Merci Yvette Kalombo. On est déjà vers la fin de l'émission Nabiso. On a analysé les lots. Tu as vu tout le groupe qui est pour te chiter, tout ça là, merci Nayo Yvette Kalombo, moi Kabeya, merci de abonner tout. Il y a Congo Liziba TV. Au groupe, c'est ça. Si j'aime ça, on est comme un moulaï aussi ça. Game émission mais il y a Kakolo. Dieu voit tout. À la prochaine, tu vas aller à Moussoso pour les bien. Moi question qu'a vite fait tout les canabiso les combien de canabiso Virginie Manganga na fali papa yo pose la question te yo mo fait une question na fali na lo bango te na lo bango na Congo mbalobi lobby c'est mieux parce que ou mais les plans comme la monnaie de fatigué pour 5 qui na mika to kata kaka Jonathan da déjà comme na kwiti awe bina ma chérie mon caméraman Dieu voit tout il y a tout ça les Dieu voit tout. Merci na Paul Fiki pour FBT Misalande, merci na Batunios Walinga Abiso, merci na Bayatou ya Fabrice Molele. Il y a mon voix na c'est tu dis comment et tu pourrais et Fabrice yo zalo ko la Patrick azan na réputation te yo zan naturel mais Patrick et Molele zan na réputation te Dieu voit tout. Merci Nayo aussi à mon ami Tom, moi je te vois depuis quelque part. Mike Love, roi d'esprit, n'a pas sur beauté. Merci aussi Love. Roi d'esprit, je vois aussi Harris et Sambo les suprêmes. Babi Moutbaïmba salon coiffure de star. Babi Harris et Sambo les suprêmes. Venez couvrir Sodan à Paris. El Lionel et Kambi. Je vois tout, Dieu voit tout, Dieu va réaliser encore des grands projets, des grands événements, des grands buzz, des grands qui vont bouger à très bientôt. Merci à nos abonnés, merci à mon papa, merci infiniment à mon papa Paul Fiki parce qu'il ne me laisse pas, il n'aime pas que je sois au stress. J'étais vraiment stressé, il a dit non, Dieu voit tout. Papa, toujours, merci aussi à Exodus, il y a maman Aline, na papa Misha, merci à Bango. Rite beauté à cause de Biso, merci à eux sur Rite beauté. Ma parole pas adopter. Est-ce que adopter à moi dans 4 familles, des familles? Ça dépend de celui qui l'emploie. Ah, il y a moi qui emploie. Merci à papa Misha et maman Aline. Nous sommes toujours ça conseil. Merci à Mam Cécile Abissalo, Beckham Assen. Beckham. Bisous. Je t'adore. Elle t'aime aussi beaucoup. Hein? Moi aussi, elle sait. Je l'ai déjà dit ça en plus. Ok, toujours. Gaston Mangala. Bar restaurant 30 juin au centre-ville de Montréal. Si, à Moulex. Aigle Noir. Fabrice. Moulélé. Méchac. Kankolongo. Je vous aussi. Au revoir. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.